déjà sans rancune, sans compte à rendre, c'est chacun de nous à vivre vie au Nzambe, à pécier la serre Mokili. On a cause à contre nous douter, Bama Sagnon sur l'animateur ou dans la jet set, courage à vous. Donc, début de Boza, on rappelle à Zoya Wana, donc tout Baksamaël ensemble, tout ça, Moussala, pour l'honneur, il y a musique à Congo et puis Bagolois. Donc, on a habité, on a posé au matin, sur les demande comme ça, tomate bino, tout sur la biso. Après, tout cas, ta live, hein. RC qui est comme Musika. Numéro pour nous commencer sur WhatsApp, ils ont 99 57 0 95 99 57 51 095. Donc c'est ça. Donc moi je vais conseil, conseil, vous en avez la demande, l'invitation, mata, tout cela, tout automation en plein live, ils ont embêté Jojo. Est-ce que vous êtes prêts? Tu peux monter. Ouais, charge na bango, charge. Ouais, Jojo. Y'a un niveau. Allô? Mon na live banin na lelu ko monos na live. Danger, tozali papa. Toza ensemble. Animateur mboka. Mutakanga masolo. Identifié. Ouais, donc conseil na ngana pesa yo. Surtout aba fanatique pena faire gola banini. La Jésus des nuances par rapport à boulot nae. Na considération à pesa bino ba mission nae. Donc na ebike na libota nyonso makambo ezanga te. Donc les Français baloba là où il y a des gens, les problèmes ne manquent jamais. Donc ningo zawana oza na charge ya makambo na yo, oza na charge ya boulot na yo. Donc yo moko ningo sala makambo na yo, oyebi ningo se concentrer par rapport à makambo na yo. Totala ebe émission ya Shetani ya lobaki ba posa ke question mo bosi me trompe pas et pas mbele par rapport ya kombo na yo. Aloba ke makambo ya Dupidi eza na distraction. To répondre bino par rapport ya question ya kombo na yo. Je suis sûr que ceux qui wana vraiment eza ndako na yo na ba boulot na ba œuvre na yo eza na kati ya mouvement na biso. Na ndimite ke lelo faire soit yoki ke no chombe leli et que moi na leli na ndimite ke faire robo et que zonga pale on po eza pale na yo moko yebi fondation oyebi masolo ndenge ezalaka elo mona osenge pa na yo ndenge olobi yo moko lobi ou bien après concert ya hygiène arena osala appel et pas bureau lelela bango talisa bango par rapport aux gens en mouvement. Voilà ça la biso bien fort et bien ça pe na ba golo ande moi ça va. Merci. Plutôt fort. C'est la famille, c'est pris un conseil dans mon frère. N'a habité que dans benga après ING, dans benga lobby. Donc le lundi déjà, non ça appelle wana parce que c'était discret. Si on a une mission parce que j'ai vite compris que Batouana pour ça on a travaillé. Alors bah projet PO Nazanango peut-être celui Nazana Bango ton Nazana Jésus de Nias à Obustango parce que Naza propre fils naé musicalement parlant match est bien Naï Naza toujours on dévaluera Zénith Pembe maintenant besoin de ça va tout et l'eau m'a mappé tout ndeni donc aux élabango sur la zongi comme ça boyo comme plan Ouais. plan
Maboki te. Wana nyonso na boki ezaki ba ebandeli mpona miniti oyo sikoyo na bakanda ya inspiration ezomata esu makasi donc bokoka biloko donc bape katani toboki epasuki toboki mpena makasi bozalaki mibale comme ça c'est bon bao baomata comme ça boloba malembe basala sikoyo nde nini mpona Yamboka. ya mon cher Bonne santé yaya. carré ya ndeni Kitoko kayo opesi biso pasi vraiment. Nga conseil na ngai ona koyebisa o kaka biso bagolo ya solo toyebi. Ozo comprendre? wow Oyebi vraiment vai na yo kolanda banoko baoloba na te. Baoloba o baofingana ba bagolo te. Parce que même les padres ko ayebi na yo ayebi niveau na yo. Alors yoka biso bagolo na lela o makasi à part mboka kwa kamera malembe tosisa na gabriela sisoloba apres antima tolo apres moto likolo oza pena na éducation oza comprendre oza modèle oza pena exemple à suivre so ezalaki baanimateur mosusu baolanda ta comportement na yo ezala bien makasi mpona musique na biso malgré tout biloba na baréseaux sociaux mais tomonaka kogarda etake no kogarde pena kosupporte yango pena totali toyebi te oza différent oza no modèle merci mpona éducation ya père na mère oyo pena babokola yo te babimisa moto en plus mpe baedika yo kolanda bato te zongela bulo oza na talent wana kokosa yo te oza pena na talent bagolo ya solo ti lelo balelaka yo kaka même fere gola ye moko mpe ayebi même bacollègue na yo mpe bayebi niveau na yo so omoni ke collègue na yo azokrétie eza ke baluka espace mais biso tosenga etake bagolo tosenga kaka ke non kopesa biso mpasi te mpo tomesana déjà ya bilengi na yo jusqu'à maintenant toomona place na yo moto aza te ozo comprendre malgré tout une équipe tomonaka bazala 10 joueurs mais toyebaka kaka nener azalaka moko toyebi bulo na yo kolanda mafinga te kolanda te yosala bulo oétouffe étoile na yo te yozonga palais sala bulo ezala bien toza na nsima na yo yo garde ka silence salaka bulo nde ebandoloba na place na yo oyo yanga mwa contribution na ngai yango wana bonne soirée merci merci père nasepeli bonne soirée à toi aussi merci antimatolo eya ndeni ouais Yamboka bonjour bonjour mon frère oui il était temps penanga na tosola so encore une fois komela o senga chombo orepona ngai te mais natiaki video moko ye lelo donc nana mambolo bamingi te tu sais combien je t'apprécie plus bajour ezokoma pene plus absence nao se faire sentir oyebi moto balingaka balobelaka ye bavérité alors nde nakomelaka yo na parlement loso nanga kolobela yango te na nini devant tout le monde yango na préféraka topangana nango na privé mais malheureusement nakomela yo sans succès loko okopesi numéro lelo na profite na zwi yango nabenda mingi ya koloba me mwa moke ezala eloko nga naodeplore mpa na yo attitude na yo oyebi dupidi oyebi bulo émission toloba na ya mosaka nga natala yango omoni viana ayebi mingi makambo aloba eza ya solo mais naopesa des exemples premier exemple omoni oyo eleki na yo na lepade ngako bacollègue no wana ya bamwa mosusu wana ya faux débat po jet set eza ya lepade moi banicodème bakenda so na benda bango lelo bapangana papa
Oui bien, tac, ezalaka série leki ya jeje, banani tout, mais lelo pena na mutu ya bato bayebi l'été, o balandaka tendance babosana bango. Mais biso toyebi bamito wana o musu azala na ngolo na bosani kombo na ye. Mwana likinga. Mais, mutu aza na talent, aotikala na talent na yata succès sili. Et toi, tu fais partie de ces gens-là. Oh, il est canabil. Na yangiam. Mutumota satanda ke bawa mona Bill na Grand Paris. Na Grand. Donc, faut ebelo moko. Moi, je te comprends. Oya yo salaki ba sali amnene. O marka ba ton esprit. Ngande na lo banayo momi nanga. Ba petit. Ba pele ba billet. On a un parlement, et je te le répète aujourd'hui. Non, diaka arenate sans dopidi. Pour bao bazana, ata mutu moro ta convaincre nga. Ou tu le belo au moro boye, c'est très important. Au vanda yo mo po ebi boulot. Et l'on appréciera pour onindimara bateau ba ebi boulot. Ou le belo au mo vanda pena yo moro, au zong sika su image yango. Moi la Congo beti pena Kriyama Maria. Moi la Congo melotama o vando timbe bijoyo na o betelo ni fona bimani papa o beta kamula. Et longola moi la Congo te. Mais au démarca ndenge na yo tu vas découvrir qui est Toupidi. Ouye, au bêtis 3 concerts, papa, et pesa, oh, et pesa. Après ce qui s'est passé après, on est allé bisoter, à fan. Mais Yosko, tant que pro, moi je te comprends. Rien qu'à te regarder comme ça. Ouais, Blom souviens, on a le bagui, photo sur la mine à privé. Rien qu'à te regarder, ça se voit que, ils ont le travail, un intérêt. Pour autant la que non, moment où il y a un moyo. To zelaka, adila salena. Na mitsu to na préparation no zo avion. Donc ezate ke poto so ya kiango. Ya umamba poto te. Mutasko événement ninyo yo na osala. Na ndengo ebeli boulot nao. Et puis faut ebelo moko. Les padres soit alignés mutu. Après ces chansons, eba na studio, tanzo eba, tanzo boaka, kamulobite, botikana lobite, bomote dupidi, place wano rokot sa mutuna, botikana la mutu kingandi, botikana, oso se rappeler ce roi dans le studio. Donc c'est pour te dire que les padres alinga kiyo makasi, papa, faut qu'on se le dise. Donc au moins, réaction à les padres à répondre de bon la conférence de presse. Pour moi, nous sommes dans l'Obama, dans l'Andante. Mais mon yé mora que l'Oba, et décision mon traîner, n'a été déçu, mais fallait accepter. Pourquoi? Na où mon vidéo mon YouTube ma mikolo et à Mark House. Zo siko rôle Mark House a joué na Jet Set. Mark House a kangama sogi na bouchon tonini. Ba ebisi na les pas de ke a komi pembeni. Les pas de tellement à perfectionniste à zui chombo. Mark House koya na ote ko mekano kutu koyate. Donc, c'est que Mark House a commis Pemberabi, aïe moi Chombo. Donc, par là, il faut comprendre que, Ouébi Boulot, les padres d'Alinakao. Réaction à les padres, ils ont kanda. Mais autour de ma moko na sepeli, na nyon solobi na retenu kawana. Na okende, na bureau, na komel bango, na seriko, na soki, ba répondre yo, tant mieux. Pour yo mon état d'esprit na yo, osa toujours golo pour na ba dire na yo lo baramamtu. Mais lo quand on sing s'il te plaît, ba mingi na lo bala privé mais moko ngo ndewona. So samaramno, salamaramno, je préfère encore le bela les padres ou le bela bureau. Na pire esprit autant la combat na mambete. Live au salaka. Oh, c'est bête ça, au boke lo mo babi bagolo a crimro la boke bilo bolidi. Et puis que là ils vont entendre les kikak. La page bakati. Blaise créateur, la comela ekonabo, la comela boa foi talabo. So ya le belan on te directement nous on te le dit. Pourquoi toi un événement mon néné
yo faut que kokoma osala ba live ba contre-attaque ya maloba ya Dopidi. Or yaza suna jet set. Papa, ça prouve que osa grand. Donc on monopolisé ma maloba te pour moninga pe fa loba. Mais en tout cas s'il te plaît la commune en la privé au monari ne na tsaki yo en grand ou email commentaire moi échange abete nous se en commentaire pe donc c'est belamna continue ta solo ils en a privé na ma minya o loba na ya bien tant que frère na en tout cas na sepeli ndemo matingai on est ensemble toi famille père na o loba na avec amertume ça fait mal au cœur les CTE coca à San Dopidi. Papa, basé l'autre côté. Moi, je l'ai dit haut et fort dans le bango. Mouta laisse à foutre la facture à mes mains amis qui l'a zaté. Baza, l'inspiration T. Point bas. Tout le monde est marambé la salagi na pansoni. Papa, na sugiana, on faisait vrai. On l'a comme ça, ça vous a l'into sur la paire. Yamboka. Merci. Yamboka certifié. Ouais, Warrior Gaulois. Yamboka. Comment on Tara na uti kayu mena kogola la te, na kotika na monyo na lobi te. Na bindara ngonga ngopona na shwati. Ah ouais. Yamboka. Nane sengo makasi premièrement. Depuis longwa, non na landa ote na ba live. De les première fois na landa yo. Na yoka ki ono trop. Na yoki ono trop ndongo loba. Wa mutu. Ngana osenga no zalaka o yuza. Umuni o yuza kushanza ngote. Zalaka o yuza. Na landi o forme na olobaka lisesemo papier va lobaka. Bah tu me souviens le bagage bah caution de tu osa premier oui bien que osa la premier mais bango mo bah oui bien bah tu en erreur osa premier te mais bah causa o papier va le bango toyo ebi zonga parler o kanga na osenga na zonga parler to na posta na o yoza nango le yo mo to le bango ke non posa la papier v faut en étoile o yaza nango ato lukosa la be fort ou kokate po oyaza ezanzambi ndata donc oyo poza ezanzambi ba obundisa na ba forme nyonso ba olonga ote posa la musala na yo avec donc mutema no nyonso tout ça pe na musala biso nyonso to monaka telema kolemba te ndo lobi lelo ko banda démarche ya bapel benga biso nyonso to soutenir yo toza libanda to linga koyoka o trop pour suite oza tozobi na mambute za kimia tale logo to beta yo mo na studio mais naza nango ana publier yango te mais na sali ba vidéo nanga na sima batonga kanga eza conseil toza pe na ba master belé bofandi na bino bwe bosolo li metango yo okende oyo ga o ba ko loba mambuno mais tozale na bango ba lobi nanga tendeni eza conseil donc ozo sali loko o biso pe to comprendre que te abwaki na conseil na kati donc oza unika sonja zalaka o yuza ngana osinga ka numéro po na zwa ki retard okoma numéro pisa nga numéro na zwa na komelo message na privé na numéro na ngai. Ah d'accord. Numéro la PC qui est 99 57 51 095. RTL. Ok. On a un numéro. Naebiki na otindelo message na privé. So moi na commis Rigen International, Rigen Tang International izalinga. Merci. Merci beaucoup. Il est mato sur la privé mamba bien aux alat. Na oki no so lobi mamba ba parler mambutu naebiki no so ke pepele. Non, eza famille, c'est pas grave mon frère. Non, l'andela comme ça. Numéro là, eza juste un numéro mon commercial, c'est pas vraiment mon numéro privé. Mais eza numéro mon commercial parce que numéro privé, et ça on va réseauter mais je sais comment je vais faire. Tout n'a pas si numéro là. Donc comme il a bino en privé, après
après, aux numéros, ils ont vraiment PV pour tout ça, vraiment, selon